na basali na bandimi tozozwa boyebi yana nzembo mo place mo baloba itungisa motema nanga mingi epasi nyonso omonaki mpona kolanda ye me na suka ayebi yo te. Alors nalamuka na nzembo wana tali nde tolanda lilobo tolanda nini wana mais est-ce que na suka balobaki non nkolo azo reconnaître kayebi yo te nini esengeli tosala parce que après wana kolala isusu kolamuka bazoyebisa nga normalement omoni Jésus Christ akufi après 3 jours alobi na oseko na otinda bino mosungi molimo santo mais mosungi wana ayakaki à travers bapôtre era telemi boye bapôtre abengi apôtre moyaka simba apôtre asimbi boye mosungi ayebisi bango tutu wana siko bazoyebisa ngo monini mutu wana koyaka aoloba na mapata te aolataka nzoto ya bato mais molimo wana yango tutu wana nalamuki siko je me demande papa biso nde toza bandimi boye na otuna basali te basé naza mosali te pour que un jour nkolo a reconnaître biso nini esengi tosala oui tozolanda yo mais on dit toujours l'attachement aux ezali amour sincère pe ezali tokolanda yo mais bolingo wana sincère kozala pe te mais tozaka na nsima na yo parce que tomono mpe balanda ye Jésus mais attachement en amour sincère ezala ye te mais nini esengeli tosala normalement pour que todéfendre kona suka pour reconnaître que nous intel yeyo libako ya moto liboso epeaka moto asima mayele yo moni moninga aleki awa tuti libako yo mpe okeka wana otya lokolo non. Donc quand on a tout le monde sentir qu'il y a quelque chose, on a peine à dévier. Puis mutasima le calmement. Donc apôtre na Christ ne zaki libako mutaliboso. Mais l'autre jour le boko na ya umbalami balé. Amen. Donc il va comprendre kolinga na kaka. Rien que amour entente parfaite et vanda bisawa. Tongangi te to sotete mes présences à ta thèse na biselongo. Amen. Monde entier zomona au secondaire spirituel banyonga makasi bamonaki état ya santé ya papa basepelaki te balelaki papa ntango bamwina baimage bazomona papa elongi ekomi lokolo ya babebe papa bote ezongi toyebi te papa bote ezali cohésion ndenge nkolo atinda bino yo na mama feeling wana esepesaka bandimi kasi epuis bazomona santé kitoko ozo peut sourire na bino ezo pesa biso il y a un temps pour tout, un temps pour tomber malade, un temps pour trouver la guérison, un temps pour sourire, un temps pour souffrir. Amen papa. Donc nous c'est comme Canada. Amen.